Otango otango ezako mema ya Maria si akena ye misa mungolo tala tango ebebi ye papa de baba si akendaka tango ezako leka ale moloto si akendaka moi ça qui à l'aise te nakata ndeko libala manake famille boya ki libala balinge tika libala no sino kokufa to mo mobali oyo atambola bien te mais comme moi ça ningaki déjà mobali na ye moya tika libala ezalité ya mpe libala ngo et même tina liwa. Alors par rapport il y a vérité par rapport à la famille bazo témoigner que te ezaliwa ya pamba te ezaliwa oyuchi na ba moyen ya ye mobali azo livrer. Et puis il kamboza ko kamusa ça que azamo sa liboso te ezamo sa mibale oyo ndeko Samuel azali ko bungisa bungisa mo sa liboso ya mibale akufaka o azamo sa misato oyo azobala également bakoti libala bavandi mwasi akufi. La deuxième le moment abali bavandi mwasi akufi ya lelo oyo mususu le louche pour nanga nazo beza louche. Comment makambo ko se répéter mingi kaka na ndeko na biso moko Matou Samuel pendant kaza muyembi. Pour ngai ça m'engage que moi pour la vérité yango tokoki ko bomba te. Pour la vérité faut to le belaba na Nzambe. Parce que si ndeko Samuel Matou Samuel azo tambula na Nzambe azo banga Nzambe azan alliance ya Nzambe comment Nzambe ko permettre pas naye makambo ya bongo et se répéter et ko se répéter pambate et makambo bongo ko kolekate quelque part nous trouvons qu'il y a quelque chose de il y a louche na kata ndeko na biso Matou Samuel. Donc il faut se contrôler makasi à contrôler vie na ye passé à contrôler vie na ye présent le lingini nazo tambo na Nzambe le lingini na yakana makambo Nzambe oyo ya koyemba po tozomona ba yembe belé de famille et telemi et le but que yende muta livré. Pourquoi? Parce que ça se répète quand na ye mutu moko wana abali kaka basi après quelque temps basi ba kofi abali quelque soit basi ba kofi que yaza na bilembo mabe prouver qu'il n'est plus encore dans l'alliance avec Jésus-Christ. Pour l'alliance à Jésus-Christ, c'est qu'on produit de mêmes choses où ils ont péché qui ne pas dans Zambété. Quelque part, Matou Samuel il faut se contrôler. Aïe ben ni les cas. Parce que moi c'est un message à Zokufa. Na maboku na ye ni les cas na kati na ndeko oyu. Pour nangai, je trouve. Alors par rapport à la famille, il y a moi si mon famille moi c'est le que vraiment baninga ki libala wana te. Et puis ndeko Samuel abanda ko tia ndeko na bango na kimia te azaki ko troubler moi mingi nengo tozo mona oui merci bien aimé na pesi bino nyonso mbote na kombo na Yesu Christo. Ça fait longtemps mona kangai mimi na chaîne et la voix céleste te eza par rapport ya mosala ya Nzambe ebele o tozali na yango. Et puis ba travail en Zambie za makasi yango nde azaka na tante ya koleka na ba émission quoi que nazaka na motema ya koleka bande ko babenga kame nazwaka tante vraiment merci aussi ya ba événement wezoleka nde sali kelelo na leka mais avant na leka yango nazo pese bino nyonso bana voix céleste na pese bino nyonso mbote bana Belgique, France, Angleterre, États-Unis, monde mobimba na Congo na Afrique mobimba binoso bolandaka vraiment chaîne oyo na lobi Nzambe na ngai apambola bino kombo na Yesu etombwama na bombo na bino kombo na Yesu etombwama na kondime na bino kombo na Yesu etombwama na kati ya biyamba na bino bisika bosambelaka kombo na Yesu ezala munene pe etombwama na kati ya chaîne ya vérité 100% Jésus-Christ oyo ememelaka bino ba makambo malamu ba opinion onyonso etongisaka bino aonde bozwaka ba vérité ya solo. Et ensuite il y a ba événement oyo leka na mboka na mikolo oyo etali ba événement chrétien concernant liwa ya mwasi andeko na biso moyembi oyo batnos ba yebi na kata mboka Kinshasa pe libanda ba mboka notre bien-aimé frère Matou Samuel awuti kozwa matanga. To pese mes condoléances na ba chrétien nyonso
to pesa mes condoléances na pesa mes condoléances na ngai et pas ya yemoko oya uchiko kubungisa mwasi to pesa ba mes condoléances na biso na kata libota ya mwasi pour na minute oyo bazana mawa ya ko perdre vraiment ndeko na bango ya mwasi a uchiko kufa vraiment likambo oyo ezo sala malamu te parce que comme événement et actualité monene na kata biso bana na Nzambe parce que tozui ba ressources ebele par rapport à liwa ya mwasi oyo. D'abord par rapport ya docteur, il y a le but que mwasi akufi pambate parce que azaki na obésité et les kaki ba graisse et mataki jusqu'au point ya kosima motema nde sali arrêt cardiaque akoyi akoti hôpital akufi. Mais bandeko ya mwasi baboyi vérité oyo ya munganga balobi te et cause la bongo te na ndenge bango bayebeli masolo bazoyebake ndeko na biso Matou Samuel a livré ndeko na bango na babitumbelo na ye par rapport ya famille bazo témoigner que te ezaliwa ya pamba te ezaliwa oyuchi na ba moyen ya ye mobali azo livré et puis ekambo eza ko kamu c'est que aza mosa liboso te eza mosa mibale oyo ndeko Samuel azali ko bungisa bongisa ki mosa liboso ya mibale akufaka o aza mosa ya misato oyo azo bala également bakoti libala bavandi mosa akufi la deuxième le mema abali bavandi mosa akufi ya lelo oyo mususu bavandi na ye il n'y a pas longtemps qu'abali mosa oyo je ne pense pas beaucoup ça na 10 ans je ne pense pas alors tomoni mosa pe akufi ezali nini bana na Nzambe makambo oyo ezokamusa biso mingi na yebike mokili eza kobeba makasi mokili eza kobeba makasi bandeko bo contrôler bo mona bino parce que likambo moko ko se répéter maintes fois te maintenant il comme semblable na likambo et le kaki na Bible ya famille ya Juda na 4 verset ya Genèse chapitre 38 tozomona makambo moko ele kaka na bana ya Juda mwana oyo ya Juda oyo abalaka mwana mwasi moko kombone Tamar mobala liboso akufi bokelo na ye ndenge kuchime salaki azui mwana mususu apesi ye azongela jusqu'à ndeko na ye tomoni mwana wana akufaki bazongisa mususu akufaki jusqu'au point que Tamar atikaki veuve Juda azaki suna mwana akupesi ete jusqu'au point que tomoni mwana mwasi oyo Tamar a se déguisé jusqu'au point que kende kulala pe nani bokelo na ye quelque part nous trouvons que na kati ya mwana mwasi il y avait une mission. C'est l'image aussi des missions sataniques. Pour tous les lelo oyo makambo to bika bikanga na mona pe na kata makambo Nzambe, il y avait une fille qui était impactée na bitumbe la tata na ye a pris ba force et que mobali nyosi azokuta na ye akobala d'une manière sincère ba sali mariage et sili ba coachinga kwa libala une année 2 ans après allez nyoka bimi asui mobali kufi et cela s'est répété jusqu'au point que tanga tombaki na maboko ya mobali wazaki na Nzambe nde sika mobali wana bikaka pe mwana mwasi na bikaka quelque part tozomona makambo ngo eza exactement louche pour na ngai nazo beza louche comment makambo ekoki ko se répéter mingi kaka na ndeko na biso moko Matou Samuel pendant kaza muyembi pour na ngai ça m'engage que moi pour na ba vérité yango tokoki ko bomba te. Pour la vérité, il faut tout le belaban dans Nzambe. Parce que si Samuel, Matou Samuel, azo tambula dans Nzambe, azo banga Nzambe, azo une alliance ya Nzambe. Comment Nzambe peut permettre pas naye makambo ya bongo et se répéter. Et qu'on se répète pas mbate. Si cela n'est pas lié à une alliance, si cela n'est pas lié à na lien songolo, si cela n'est pas lié na loi songolo, si cela n'est pas lié na acte moko ya cérémonie moko songolo te de kaki na vie naye te makambo bongo ko lekate. Quelque part nous trouvons qu'il y a quelque chose de il y a louche na kata ndeko na biso Matou Samuel. Donc il faut se contrôler makasi, à contrôler vie naye passé, à contrôler vie naye présent. Le lingini nazo tambo na Nzambe. Le lingini na yakana makambo Nzambe oyo ya koyemba. Botozo mona ba yembe belé ba kota bunganga. Ba yembe belé ba kota bunganga. Pour la cause succès
bazwa ba ambition ya mabe, c'est de mauvaises ambitions nde tindika ba yembi ebele lelo oyo bakota na monde wana. Initié par leur pasteur, ba pasteur na bango musu ba initié bango na biloko wana. 2 ba musu bango moko ba initié bango na baninga na bango ba musicien. 3 ba musu baza initié par ba membre ya bango ya famille pour azwa succès en travers musala oyo eza nzambe et comme tremplin na ye ya kozwa mituka ya kusumba bapango kosala ba hôpitaux kozala moto monene na kata mokila bato. Ce sont de mauvaises ambitions. Ndezo komisa bato na makambo ya boye ezo sala soni pour na biso ba chrétien parce que nzamba ko permettre makambo ya boye ya soni et se répétaka te na vie ya musala na nzambe na temple na Yesu kaza muyembi azo yemba na alliance na nzambe to contrôler bien et que ndeko oyo ces autres ezo prouver qu'il n'est plus encore dans l'alliance avec Jésus-Christ. Pour l'alliance à Jésus-Christ ko produire de mêmes choses ou ezo pese kembo pa na nzambe te. Quelque part, ndeko Matou Samuel faut se contrôler. Ayebe nini ezoleka. Parce que waza moi c'est ambisa to azokufa na maboko na ye. Nini ezoleka na kati na ndeko oyo. Pona ngai, je trouve que ndeko asa pengwa. Ndeko asa na alliance mususu. Parce que la Bible nous parle de tombeaux blanchis. Vous savez les tombeaux blanchis c'est quoi? Les tombeaux blanchis eza loko moko so tali yango na miso bato eba eza kitoko so ke na entre le ciel et la terre na est-ce que bazo kunda bato kuna entre le ciel et la terre bibi pasango so boke kuna na cimetière wana bokuto ndenge batonge yango basali ba miroir ba chiba photo ya bato on dirait ko vendre le kolango oli mais soko fungula na katikati ko vendre te eza kopola. Il y a beaucoup de gens qui sont masqués de la fleur ya Bible. Bazu Bible balati si na nzoto na bango. Bazu Bible balati na ministère na bango. Bazu Bible balati si banda kuna bango ya bitumbe ya église. Nzoke na katikati za ba tombe blanchie. Quelque part, so botali bien ba yembi ebele na ba temple bango ebele baza trempé. Boka ka ba histoire ya Marie le Samboa. Boka pe ba histoire moko de maki ya frère Guilain. Vous voyez, baza ebele ba tombe blanchie baza ebele bolanda ba muso ba Moïse mbiya ça ba tombe blanchie ici ba lat ba ningi ko lat Bible na nzoto na bango mais le faux ya vie na bango ya kopola ba bikusi eza na ba mitema na bango kuna nazo yebisa bino makambo oyo naza ko banga nzambe ta nazo bilibilo makambo oyo eke bo banga nzambe parce que nzela oyo bato bazo zo wana eza nzela lofelo. Et pour finir, le col les autres continuent boy. Nakata yembi, nakata basali. Vraiment, il est temps de renoncer na biloko ezamabe. Il est temps de renoncer na biloko ezamabe. Famille est l'ennemi. Et le but que yende muta livré. Pourquoi? Parce que ça se répète quand na ye mutu moko moko wana abali kaka basi après quelques temps basi bakufi abali quelques temps basi bakufi que yaza na bilembo amabe. C'est-à-dire que ndeko na biso Matou Samuel, c'est-à-dire il est revêtu na basin satanique. Donc il est revêtu na basinyo moko ya mabe. Daza na bilembo ya mabe. Bilembo ya mabe wana yango ndezo ils ont cette continuité, il y a ba répétition, il y a makambo moko moko wana ezo se répéter na kata vie ndeko na biso ndeko Matou Samuel. Ndeko ezo peut se sengoter. Il faut côté la laboratoire ya nzambe pour na koyebre nini eloka na vie na yo. Est-ce que nzamba tika yo? Même si nzamba tika yo, est-ce qu'il faut basa manda kokufa? Te. Ça m'engage que moi, ce que je sais et que ndeko na biso oyo asa pengwa bakota na kata bambition oyo ba yembi nyoso mukile oyo bakota kota nini wana pour la ko se positionner basa na vie ya malam, basa na makitoko batambola na mukili ya bato. Oh, les ambitions de Christ, ce n'est pas cause de mituka, cause de la beauté. Christ n'est pas mort sur la croix pour la mituka, pour la mabala, pour la kotonga mukili, pour tout la malamote. Pour avant que Christ monte sur la croix, il a fait des hommes rois. Asala David roi, asala Joseph premier gouverneur, premier ministre na Égypte, asala Daniel nakata Babylone gouverneur, asala Esther basiba umbo bakoma basa bakonzi. Avant que Jésus-Christ meure sur la croix, asala makambo miné na vie ya bato, akoko kufa pour na biloko éphémère était. Akufa pour na bambicho ya biso to kote na bukozi na lola. Le reste nous sera donné gratuit. Ndeko, pour nous bozo bébé c'est bon mon abino boy.
bino basala nzambe oyo bokomi ba acteur ya ba initiateur bozo initiateur na ba yembi bo initiateur ba na bino na ba église nako bando ko penser bino moko na ba kombo na bino parce que ekomi ko zo tungisa biso mingi bato bazo ke po ba sambe na ba église na bino cependant que ba église angisa so ba église nzambe te komi ba synagogue de Satan ba bitumbe la ba Satan ba makaze ya Satan et qui c'est commis ba makaze à Satan bino comme ba vendeur des âmes bato ba ko ba sambela mais bino bozo vendre ba âme wan yango omoni lelo ba église na bango ba piloso ba matanga te kena ba église wana ba piloso ba matanga te matanga so ba moto akofi ba ko ba la chair te pour chaque fois chaque semaine bazo kufa makabande fibila ngo jusqu'au où et comme ka sku moto akofi so ka zaka na machine ka bato machine ba kundi c'est fini parce que atindi mo ba kundi to yebi bino bien toyebi bino bien nga mutu lazo ba awe na kati na bino eza musu ba yaka kuluka kuinise biso toboya nous devons se contenter na onzamba pesi biso na nalia matembe na nga na Kristo za kitoko nala ndako na nga moke na lamuki na tonga na tambola mako na Yesu Kristo za kitoko eleki kozala na mituka sans Jésus Christ. Soki bozo continuer makambo to bando ko pose bino ba kombo na bino po bozali banzambe te botika banzela wana bino ba pasteur ba initiateur ba yembe belé na banzela mouvement wana bino pe ba yembe bokota bokomo ko initier ba yembe mususu ya banzela wana liwana bino ekosela mabe bokofa pe mabe mabome kozwa bino bolanda makambo na zolo ba j'engage le Seigneur Jésus-Christ ya mbala oyo bokozo mabombo bokotamble mutakana kata na nzela vraiment nazo pesi bino conseil bozongela Yesu Kristo aza kitoko. L'alliance avec Jésus-Christ est plus meilleure. Joseph a gardé l'alliance quel que soit kota que ba prison, quel que soit ba kiza ki na makambo ya lukuta, mais l'alliance a fini pour que eganga et tombola ye et comme ce refuge promesse en zambio c'est la tanzoto. Pourquoi? Parce qu'il a gardé l'alliance. Et là les autres qui me sebino pour bosser la ambition à ma belle kuluka mbongo kuluka boye bakloa ya bozo briser alliance pour kende ko se pencher na ténèbres. Ma soeur, mon frère, yo muyembi yo mutei, garder l'alliance est plus fort. L'alliance fait l'homme homme. L'alliance est tombolaka. Alliance est lati sakababilaka lanzambe lata kanzoto. Alliance est tsaka mutuna kimia. Quoi que ça peut prendre un grand temps, mais ya mutuya ezake bozua. Bon, c'est la calme. La Bible dit lorsque vous sortez, sortez d'une manière yakotambola na kima. Pour dire quoi? Tant que tambola Yesu, kokima kamambangu te. Tu es na mukila bato oyo na course de pouvoir te. Babota biso biso so mukolo moko te. Muta zala mukula botama na mukila bato, muta zala mukula botama na makambo nzambe. Kende molo un jour yoso zolo kawana zamba ko peso yango. Mais l'essentiel c'est quoi? Simba alliance. L'alliance est plus meilleure. L'alliance, c'est le quoi qu'on batte là. C'est pourquoi Jésus fait le bagui. Pourquoi n'a koki kosumuka contre Nzambe nangai, mais contre Mokonzo ya pesa ngai makoki lukola ndako olipunaza la Mokonzo la kata ndako na ye. Na kosa le sumu abongote. Je dois garder mon alliance. Quelle question kotaka prison, mais Nzamba bimisaka l'alliance est gangaka. Alliance egangaka na kati ya Mephibosheth à cause makambo papa na ya salaka et bendaka Mephibosheth de le débat vers c'était de David. Mais Mephibosheth azalaki mutu moko à plateau, mutu moko akokufa, c'est mort lui-même. Il s'est dit de bosser à David ngai mwa ya kokufa. Pourquoi la bakinde ngwana? Pour attaquer la valeur était, mais l'alliance de son père qui était en lui et gangaka et bimisé na kata le débat et s'est retrouvé na Messia Mokonzi alina David à zongla héritage à papa naye. L'alliance est très capitale. Na yebisi bino ba pasteur bino bato boningaka ko inisaka bato bloko zanga tina na yebisi bino bozongela l'alliance. L'alliance n'a jamais dessus. Jésus-Christ n'a jamais dessus. Mais l'alliance oy bozo kende kota ezo décevoir. Alors il y a une zolo beli kambo ndeko Matu Samuel et que ndeko zongela Nzambe. Ndeko Matu Samuel zongela Nzambe. Zongela Nzambe. Soko zongela Nzambe te ekosila yo mabe. Ekuliwana yo ekosila soni. Pour Nzamba kosambwisa yo. Nazo ebiso Nzamba kosambwisa yo.
Ce qui m'a connu, c'est que makambo oyo o bato bazo lobela yeba ke nzamba kusambisa yo. Mais ce qui m'a connu, c'est que makambo oyo te oza innocent. Que Dieu te pardonne et qui te justifie. Mais ce qui ke makambo nyonso bato bazo loba eza ya solo yeba ke nzambe akoza la part na yo te. Un jour tu seras totalement déçu et livré en spectacle na miso bato nyonso dans la honte oyo kokufa na yango pe komolo ko se effacer na mokila bato ni ba album na yata mutu moko ko beta ngo na mokila bato te parce que ça malamu te. Vraiment nazolo bana bolingo nyonso yake zongela nzambe ndeko na ngai Matu Samuel zongela nzambe nzambe oyo banda koyembela kindanda ya seke wana ya tawana kanisa tawana kanisa ko bandeko bokanisa quand même nzamba bandake na bino. Vraiment esa la passe na motema ya komona lindiwa ndeko na biso mwasi na maboko ya ndeko mwasi ya misatu ye wana kufi tadike azolandisa na bilembu ya mabe donc nsima ndeko Matu Samuel eza na bilembu ya mabe donc so na bilembu ya mabe le cas pasteur ya solo tobela comme ça aux délivrance pour ezali liwa ya mwasi ya misatu tokolobela ngo siko nini kenzambe ne mutaboyo sala la basi soki fo baya bakufaka poyo sala ka osako saka mala na pota te quelque part mitala bien lande la vie na yo bien soko mi moni que quelque part il y a de yo tambola ki mabe il y a encore du temps il y a qu'on racheter temps wana na tena basal na Zambie babanga kanzambe so benyi ngai na uluki ngai na koya to kuta na yo na kusambela yo na ko délivrer Christ on atana ya ko délivrer ya ko mission ya biloko wana. Mais ce que vous allez yebili kambote nzambe na lola a justifier yo par rapport à yo sabato bazolo. Mais ce que yebili kambo ko kanga motema te zongela Yesu il a encore temps ya ko zongela Yesu il y a encore du temps ya ko zongela Yesu pour nzambe ne mutabanda kana yo avec la kidak sèche ozo yemba na kata église sans même ça ko sala ta libu moko te o yembi bato bazo sepela soko pengwe olungu zela bazongela kanzela Yesu azaka wana zozela yo zongela nga Yesu akoyamba yo. Tozali kolobeleka likambo ndeko na biso Matu Samuel par rapport à d'autres réalités aux familles ezali koloba docteur alobi et que azaki na obésité wana et comment il s'acquiert jusqu'à 110 kilos alors jusqu'au point que il m'attaque jusqu'à 180 170 quelques kilos. Alors par rapport à la famille, il y a moi aussi, mon famille, moi c'est le disons que vraiment baninga ki libala wana te. Et puis ndeko Samuel abanda ko tia ndeko na bango na kimyate. Azaki ko troubler moi mingi nengo tozo mona tozo ba makaba réalité belé oya bandeko na bazo koma na ba Facebook depuis liwa ya ndeko na bango bazo koma ba réalité makambo ndeko na bango banda ko bika na katanda kwa libala wana. Reke ndeko azaki na vie ya bonzambe te. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des ordres, malgré que yemba wana azobima ça ba makambo na ye moi ça qui à l'aise te na katanda kwa libala malgré famille boya ki libala balinge tika libala no sinoko kufa to mo mobali oyo atambola bien te mais comme moi ça ninga ki déjà mobali na ye moi ya tika libala ezalité ya on peut libala ngo et même tina liwa. Alors par rapport il y a vérité oyo docteur apesi à lobby c'était 10 akuma ki na obésité à 110 poids 110 kilos mais il mati jusqu'à 170 quelques kilos. Pour la docteur Alobi, et sali ba créer soigner mati jusqu'au cœur, il y a un sali arrêt cardiaque wana ndeko akufi. Mais pour la famille, bazo bête cette balbi za bongote, il faut izaka biloko yuti na bitumbelo. Oui, to yebi na mokila bato ba bamba ka bato ba malade, ki munene musu ewuta ka ya ki ba démon, ya bitumbela banganga. Batindi mutu malade po babomba ye balbo, malade songole ndebu maka yenzo ke za maladie. Moi j'ai quelqu'un qui est mort. Que son âme se repose en paix. Nini wana o sida. Sida pesa ki sida kindoki. Bana ne batu batubeli. Mwana de muta tubeli. Mwana tubeli alobite liwa papa akufi za sida te. Siza sida biso nde to bambi ya ko bamba ya kindoki. Kindumba banda kusana wana za kindumba normal te biso to tinda ki espère kindumba wana pour alala kaka libanda après to tche sida o ya kindoki. Pourtant tout le monde qui a de libanda mais a zoka sida te ya normal te nde to bambi to tche tonga sida ya kindoki nde bumi papa. Vous voyez, il y a beaucoup de maladies musu et utaka na bitumbe la banganga na bitumbe la bandoki ba monter le comme ba coach la vie ya moto pour moto akufa par ba kaka bela kinzo ka baza aza livré
pona bandeko ya mwasi balobi ndeko na bango aza livré ndeko Matou Samuel a livré ye a yebi liwa wana. C'est ça la réalité il y a famille. Alors nous sommes les relatifs na nini relatif il y a répétition ya liwa ya basi ya zo balabala o ya kufi abali o ya kufi so ya misato sko ya okubala ndeko okubala so to okubala te ndele kamuto nga esko ekomi ko tunanga na mitu na esko okubala to okubala so te bilo pe basi ya mukili boninga ka biske ya mbongo wana ndako kokota te ngana zo conseil bino bana na Nzambe ndeko nana luka de défense ndeko Samuel nazo yebisa yo moi pasteur Jean-Félix ça m'engage que moi je demande la repentance luka Nzambe olunga na banzela mabe okota lungwa na ba faiblesse ya bunzoto lungwa na ba faiblesse ya baninga lungwa na banzela wana baninga bakotisa kabino na ba maloba ba faiblesse wana yango ni mozo entraîner yo makambo nyonso oyo motema na yo eza témoin tu es le véritable prophète de ta vie. Pose-la-tête que tout le belango a, mais toi-même tu es le prophète de ta vie. Il est temps pour que tu te répands. Il est temps pour que tu recherches les signaux de Christ et tu seras restauré totalement. Tu seras libéré totalement. Quelles que soient les alliances et kokweya. Parce que vous allez dire instrument aux ambaluka pour ça les layer. Et entre ta santa pe azuluka yo pour ça les layer. Tala banzela wana boko. Est-ce que ça c'est normal? Oyebi fe na yo ndenge ko sala. Ndeko. Il est temps de rechercher Dieu. Par rapport à toutes les réalités, de façon que yo au saisir va ensemble. Ce qui n'y a pas de bazolob, ce qui est à solo, ndeko, aux amutaliboso te au côté de la chance occulte. Tu n'es pas le premier. Zonge l'ensemble. Mais ce qui est à yangote et que ça kaba makamezo comme la yo, nzamba justifié yo, nzamba telema. A convaincre mitema ya bato alongi so ya likambo mais soki eza likambo yo yebi ndeko moto ko pela pesuka na yo ko zala mabe bino nyonso bato bosaka na banzela wana na bengi bino pa Christ. La Bible dit Dieu sans tenir le temps d'ignorance il appelle tout le monde à la repentance. Quel que soit le temps d'ignorance oyo zo leka mais nzamba za na bosengo yo zongela ye et tu seras pardonné, tu seras restauré, tu seras vraiment justifié. Et Nzambe akoyamba na maboko nyoso mibale. Il est là pour vous. Il est là pour vous. Ngai parce que Jean-Félix numéro na ngai ezali 090 59 28 133 090 59 28 133 na Vodacom nazali na 081 87 51 754. Voilà notre numéro. Yangowana Suko Bengi. Toko Yambayo, Naboboto Nyoso, Toko Orienté Yopo, Nzamba, Pespiso Moussala, Yako Orienté Bato, Nabo Solo. Nzambe, Apamble Bino, Binipispat Nyoso, Biskabolanda Biso, Nkolo, Azanabino, Kimia Yesu, Ezanabino, Bino Bato, Bubungi Sindeko ya Mwasi, Liwa, et ça me prend à Mouto Nyoso, quel que soit, et source à Liwa Wana, na Sengi Kimia Nakata Libota. Pour comprendre que Liwa Ezalaka source et Yebana que quoi qu'il y a des soupçons qui peut arriver autour de Liwa parce que ça va événement et les autres se répéter dans Libota en déco moi de la bino qui balama mais dans cette cinq kimia nakata Libota il y a ndeko il y a ndeko ya mwasi papa maman bandeko bosa na kimia bobo mutute bota de la kanzambe ye moko ko peste éclaircissement les kambo oyo kimia na bino na kombo na Yesu Zamba pambola bino. Le temps passe et ne s'arrête jamais. Alors réveille-toi mon ami. Et tout ce qui nous quitte chaque jour, laisse que cela nous serve de leçon. Car à chacun son jour, à chacun son tour. Peut-être demain sera ton tour. Alors réveille-toi et prépare ton âme. Car un jour, le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ.
Yeah. Tous ces forts avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages, et de tout mener. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter? Car il nous amène vers le jour de repas. Tous ces forts avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages et de tout amener. Il s'en va seul sans nous. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme, À quoi bon tout gagner, mais sera que vanité. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. Où tu rendras compte devant le Seigneur toute ta vie sur terre. Après avoir tout gagné, l'on s'en va seul, sans rien amener. Moninga, faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Moninga, tala tangwe koleka. Moninga, tala bato bako kende. Kosala lolendo na mokili okanisi mokili yango yayo, etala bato bakoleka. Tango ekomema ngai, tango ekotika moto te. Bakulutu bayakala basi bakende. Moninga, tala tango ekomema. Papi Charles Mombaya si akenda kala. Otango eza komema. Ya Maria si akena misa mungolo tala tango ebemi Papa de baba si akenda kala. Tango eza koleka. Ale moloto si akenda kala. Tango eza koleka. Ata mobutu sesese kokukungwendo wazabanga asi akenda kala. Tango eza koleka. Muse Laurent Désiré Kabila akenda kala. Tango eza koleka. Tango ekotika moto te, tango ebangaka mokolo te. Liwa bangaka mokolo te, abangaka peleki te. Abangaka motambongo te, yokaka pe mobola mawa te. Liwa tango yaka amemaka moto nyonso tango ekoleka. Engela bomoi na yo epana yawe. Tango ekomema engela bomoi na yo. Mokolo na yo ekoya okokende ndenge nini. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe. Moninga, tala tango ekomema. Moninga, tala tango ekoleka. Moninga, tala tango ekomema. Moninga, tala tango ekomema. Tango ekotika moto te. Engela bomoi na yo. Tala bato bakokende. Osala ndenge nini okotikala ebende te. Okotikala ebende. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe, ne pardonne jamais. Le temps passe, ne s'arrête jamais. L'engela bomo. Moninga,
tala tango ekoleka mokili masebo ekolo nyonso bato nalela mpona nini nalela mpona nini tango eza koleka tango eza koleka tango eza koleka le temps passe Alvin et Bea tala tango ekoleka nabongisa bomonanga mpona nini bato bakokende biloko nyonso ekoleka nalelalela ntina nini natangisa makila na boma bato mpona nini soki nyonso ekoleka un jour nabanga kufa mpona nini soki naza putulu ya pamba mokolo ezali na koleka le temps passe